combien? Papa, je suis déjà en train de la sous. What does over there is a case do that? What's in the man? Pas de problème, papa. Zéna, papa, aux autres, bien au combien? Tu as mal pour la nane. Ça va, pour la papa, on a un barra de choix, mon colo. D'accord. Vai za ndako fo. Ngana baba izari. Sana yobi, sana. Ngala takadlo apoto. Ndatsinde na compétition na Suisse na Liège. Bogobi. Force de fraîchir. Ngoni kwa satalo, kwa sababu ya solo fana tatu ya bala. Lobashi. Pardon hein. Oui allô. Okomi wapi? Nana boutique exemple à suivre. Oh directionnaire. Direction Gambela baba. Direction pesa Gambela wana. Nana katikota. Umela temso biloko eza na boutique exemple suivre pardon. Na kota ba boutique na kena ba kota mais biloko eza suka. Yakamba unaozela. Baba soko kutia baba kana. Zali alezi baba. Soko sai kontali na soko bona. Ça va bien. Je me bloque au monde. Boutique exemple suivre. Baba, keda. Da yimi shoot la body camera kola. Para bien. Ça video pour les boyo. Makoba. Ndecompote? Madame Baba. Boni. Kano kaka. Na chapeau ça. Kano kaka. Vraiment na moni onde ko fêter na ngoto ngoyoka sango na ile journée ya leo. Ça va bien. Papa si bano boye, si bano de so là. Mambo za sérieux. Et puis moni o batira bonus. Et puis na minute sonde tolo ba. Mutu na wana za kashwa na parquet ensemble. Barouche Azali, caméra des grands caméramans. Quand il célèbre le système. Le système a bas. Barouche est monté qui est non. Après qu'il y a un longo, l'on peut se faire un longo. Barouche est à côté de notre moto. De l'eau, on a ça qui sont trop scandinaves. Vous allez en fêter. Vous allez en fêter. Il a un beau somme bien encore. Ah bon, il faut que vous soyez dépassé, mon nom, le ok. Déjà quand c'est une. Ok, okundo. Déjà quand ça comme ça vide en gars. Il moni yé au coup. Mais c'est que vengeance va dire que vous êtes dans mon badia comme c'est comme mali. Yé, au coup faut le prison makala. Mais aïe pas me penser email aussi là. Ya, ouais non la sois là, voici le son. Bon vous la rater bon ni ko. Qu'est-ce que je dois montrer fait. Bon on a pas le besoin tiens papa. Quand ben pas monter tu passes na kata Congo. Adam de la ça est pardon mon bali tena ndenga c'est bien. Soit tu un tout bas. Tu un tout comme son bon. Tu un tout comme son bon. Lelo. Ah bah
Kisa mama kisa. Mama. Nusi kaze sundo kite. Sio na mtu zai kuchana na sisi. Ndio kutamuna asute pasi hapo na mkaza kukosa naye. Bisa ngadi na bisa naye. Bisa na zaka ndio kuna kwa kampeni. Lazima tumsustike kwa hiyo. Bisa ngadi. On va chercher tous ces fossoyeurs de l'intégrité à Congo. Comme l'état de droit. J'ai un ami qui est bien accompagné pour ça. Sous Bakangi Bamoté, c'est que moi, je dois me pondre. C'est que Ngana Mela, c'est n'a pas passé dans le tic à l'étambo. Mais comment il paye la Pourquoi on dit que le pambo munene bon na pendant na 30 000 $? Aux qui en voûté tout ni. Mon pambo ba 400 000, yo qui était quand 30 000. Kombolingai Pelingo. Tu vois? Je suis certain que tu as là. Je suis biloko. Bukanga. Tu ne veux pas nanga. Tout le temps encore ici. On va rouler la connaître na tiko ya na rouler là. Eh maman Priska, vraiment dossier oyo na boyaki peut-être ko tabino na espoir moko ya likamo oyo ikoki ko aboutir eloko malonga te. Eza dossier moko eza difficile. Niveau makambo oyo ndenge ezali eza vraiment difficile de trouver gain de cause. Eza difficile. Pour ceux qui mobile na yo azaki na mutema ya kofungama ya koyebisa nga vérité. Miledi likambo loba tili bozo avocat na obeloka ni motema. Leti motema makasi po pona nini? Je ne peux rien. Ki lobo yebelo kote bakangi loko na mutuka na obateli yo. Tia ngoma. Jusque là, si marango yo moko na sana kia mutuka na otena na cheli yo. Na ko criminel. Soso ko tulana na boma soso te. Papa, nga naza mwasi na yo. Ato yebisika na oyebisa mutu te yebisa avocat. Yesu nene ki ayeba nini na kosambela yo. Kucho bazo yem to bomaka. Ngale bo. Même pour na kima ça et puis voiture bazo voiture euti na ndako bimi nango siko moment nini oyo batu bayaki peut-être kozwa ba peignon ko tia na kati ya mutuka yango moni presque eza un peu flou yango ko na ndako na kima ka ko boma mutu boma mutu yebe lo kote mwasi na yo Zambe monsieur le magistrat c'est pas ce qui décision là va suite ezali tozokontinue kaka bakete na biso tozokontinue yo fozonga da 2 semaines en attendant nano tosala bakete si toyeba biloko wana eza ya bato eza ya banyama te eza ya bato fo todécouvrir bato wana toyeba bato wana baza wapi toyeba kufi bakundi bango wapi toyeba makambo wana nyonso to yango ye sikoyo en attendant il faut azala nano na prison totinda ye nano na prison obombe nano na prison kuna eloko oyo ya facile okosala oluki moyen osombela chambre en attendant ye tobomba ye kuna tocontinue bakete na biso continue kosala ingambe Commandant. okolandela makambo wana nyonso tokobombe wapi biso tobombaka bato awa mpenza ata molai te. Oui. Bon, en fait, toi tu fais ceci après. Oui, alors. Ah, Masola qui n'a guidé un peu. Parce que Sami Chama, père
Allez, qui a senti dans le monde, qui a pas ça à quoi faire, voilà. Bon, moi j'étais dans le système, dans le sol, comme ça, dans le paiement. Allez, tantôt. Ah, ouf, quelle surprise! Hein? C'est dans des pierres bimans, yo pour qui mangaï. Pourquoi? Mais mon seul coup, il faut nous. C'est ce qu'il y a. L'émission n'est pas possible. Non seulement c'est déjà ça. C'est un peu le manque. Mais ça n'est pas si dans l'émission qui est et ça réalité mon émission sur la BT mon ami tout aux athlètes ici. Mais il faut la relater en important. Meilleur ami c'est un argument. C'est comme un point servi dans le deuxième, on a monnaie qui sera émission à moi et poser problème. Nous avons tata. Yangwana après que ibisayo kende kana nini mo bosse de façon et qui moi c'est alumulize alumulize miwana na onde enyuma kile kufa si tolo ba bosse na mo aba mère like comme si yo solo na bo fo no bien kende o solo ne ka Pourquoi ça? Dans la salle ma béni la salle encore la vie d'Ali. J'étais vanté partout ma mère. Même partout, c'est mon meilleur ami, t'as dit. Ah! Ben dans la nara nini a sama ka bengo, wala ndare pas d'adi. C'est pour ta place qui m'émie. Na zoe ba te pour moi ya kana za rakeza ne, na ebité nini o c'est na maza na pour la ngai. Personne. Mais sinon, il y a ma mère qui a dit ça pour comme ceux qui pour on les a fixés, il y a pas qu'à aller pour nous parce que ça me fait ma bémouda. Et puis, ça maman même contribution encore plus. Je dis encore je ne peux pas participer dans mais les projets n'ont on a eu t'inquiéter. Projet n'ont eu ça là il y a eu l'insécurité en oppression. Comme on est ici c'est une bêtise à vivre dans la vie. Il y a plus sur le tempo, il y a plus sur le tempo. Mais non, la relation aussi que ça là, c'est une promesse de l'eau que je dois réaliser. La promesse est une pas français là-bas. C'est la promesse que je dois y réaliser. Mais spirituel na kwa kusala ngope ngai moko mama na lobeli yepe na sala yana bakitika na ifsa bino bolia ngapela mama sala mutuko sala na mutu soko omona kana mambo spirituel bano na mambo spiritualité na ngoke nanga nanga osimba te ngapa nanga mbongo so mbongo te makila do na zana na defa ke loko te to defsa na lote do tu kwa mbetenga obi na kwa kona ndilo open nenga spiritualité na so na bi action de grâce mama malem action de grâce offrande mama bakopesa bakuboya nzambe te pour ça que na kati ya bazani na kete kipana na kwa kwa mwana bendi mongo mais na tela kibi wenene ba na note na sala on vite fait et il y a nezo mara mongo on ba ki bokiri beaucoup mana expliquer mongo si mzela mbongo pesote mama kulupate na la mbongo na mbongo kubima okopeta nga mbongo tangi okopeta pe yuna na petit no mususu no acha basuki soki esano kama kate bokopeta nga mbongo na yuna petit no wana et puis to kana ki bien na bino na boto boya kolo na nga tusu sengi sana oyeba kiti mbongo za kuna ngao na yeba kama mbongo ndio oyeba kiti mbongo place na mbongo za etali ngaide na zana mbongo kwa pesa yote ezati mama na nako mtufuma ya madam pesa ngata 5 minutes na kitu si mzee bimanda kuna nini nafanya si mzee bimana ndaku nanga mbongo ezati ezati ezaki yo oyeba kila mamutu na ngande yote na mama mapendo so nanga kande zuka kina ngapi uzuka kina na mbongo Obimate. Mama zuka ngina na mbongo. Uzuka ngina na mbongo. Na mbongo. Amen. Sasa ngaba jeti. Meko kufesa ngaba jeti. Sasa ndaku na mbongo. Mama.
Et qualité, où est ma Bible était? Sous quoi on a un essai? Dans l'état d'arrestation. Mon Yibi a pas on continue à faire ma chaîne 60 jours à ma chaîne. N'a pas directement la qui met la classe. Nous on a fait un escroc. Hein? N'a pas on a pas les cérémonies. Pas chaîne 60 jours. On parle pas projeté parce que ma Bible est Simba Simba on t'a Simba. Mais c'est bien ça comprendre. On comprend des mots. Mon Yibi. D'accord. Oh mon Yibi. Après tu connais. Alors, beaucoup Sibi. Sibi le pasteur. Pasteur Yo. Pasteur Yo, ça c'est vite l'examen. C'est bon. Pardon, non? Pasteur, on va me Papa. Mon cher. Moni soi-disant pasteur. Na ba Congo avec na Simé. À Viola. À Kinshasa, à comme évangéliste. Tout ce qui s'est passé ici. Motoza, cerveau moteur, yé. Mais soi-disant pasteur. Moutou. Oya sali ba violer nièce nangai. Base yé. Malheur, oh nyo ce que l'équipe. Mais c'est tellement. Allez, bon mec, vous ça la jeter. Tu peux aller. Ok, l'église n'a pas besoin de pasteur ou yébesika outi. Moi, on a souffrir. Ba violer au père de l'enfant, t'as un mokomi. Tu peux pas n'avoir un livre pour que je me sente. Bon, on a on a 18h pour la prière, on va continuer prière. Vous avez toujours la gêne, vous avez la gêne, ok, c'est bon. Vous avez la bière. On voit là, c'est la bonne atmosphère. Action. Action.
nasaba kote lolendo ya bana nayo kolomo yo kilosambo nanga soki yo shwate sukeza sukateo zambe soki nanwa lobite nani akatelanga likambo oyo soki yo shwate embona saba kote lolendo ya bana nayo kolomo yo kilosambo nanga soki yo shwate sukeza sukateo zambe soki nanwa lobite nani akatelanga likambo oyo soki yo shwate omwana nanga napesaki na yo baninga na banga na ngai na eglesia soki osali te bakosekanga nzambe yo lokola yo azali te kolongolanga bilamba ya soni olatisanga nkembo na yo nzambe nzela ya motema nanga ekolanda pole na yo kaka yo lokola yo azali te momoinanga lokola mwasi ya zemie 9 mois de souffrance kasi mokola kobota aboseli pasi nyonso ye amonaki ye mokolo kosalelanga ekozala neti ndoto ye oublie les événements passés tu feras les chemins dans les déserts tu oublieras la souffrance de ton enfance il te bénira même les collines des montagnes rien ne se tiendra devant toi car tu es un vainqueur bien-aimé
tata bilolo 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 baninga na ngai ntango nyonso se na banganda kasi ngai ntango nyonso kaka na iglesia koluka elongi na nkolo. C'est lui mon créateur. Alléluia. Umela na Yesu tango nyonso bien-aimé. Kosila mokolo nini Nzambe na ngai yanga penzole kosila kotanga mokolo nini ya Yesu naluki yo bisika nyonso na balosambo bino eza te naluka yo wapi Yesu na ngai ngai oyo nalela nani Nzambe na ngai ya naleli mpe mingi nabondeli mpe mingi napesi mpe mingi binanga mwana ezobonga te. Sembula loboko ya Yesu sembula loboko omona nakomi kobanga na ngai naluka yo wapi Yesu na ngai ngai oyo nayela nani Nzambe na ngai papa baye nyonso basala bolamu kolanzama makomi ozanga kobosana bango te Seigneur ozanga te kobosana bolamu ya mosali na yo le docteur David Indie awa na se na moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oyanga repos ezawapi Yesu pesanga repos. Kuliana pasi, yaya pesanga repos. Olata na pasi, Yesu pesanga repos. Aje pusani bandeko pesanga repos. Sambelanga. Belelio lokola batime pembeni na nzela kape na belelio na mongongo ya kolela nalongwe pembeni na nzela na ye na nzela yokangai oza wapi yepo Nzambi wa butunge Nzambi wa nichilobe jekompala kwebe telomweba chintu cha mutwe telomwanga chintu cha mutwe wachinchishotu wachimakenga moyo wanembeya lwagwe 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 baninga basupala kaka loboko na litama yanga libaleza wapye Yesu baninga babote bane yanga bana baza wapye yaya nanga dongola soni nanga yawe na ngai papa yo nde mobonisa mitema oyelela mingi nayebi oza na makoki Nzambe na ngai kausa bapota mitema Yesu